Affaire Marie Ntumba bandeko nanga bonjour la famille mbote bandeko bolandaka biso mbote esika nyonso o bozali yango zo dépendre vraiment na ero kolanda biso bandeko nanga affaire Marie Ntumba to ebite famille oyo eza ndenge nini na ebisi bino na papa na bango akomi ko mata na ba live po abanda ko expliquer ngana yako ebisa bino likambo yo na omona ngo clarté to opesa ka faute na ba mari ya baba na mabe to opesa faute na ma social oui baba na mabe po ba manquer maman na bango respect na public mais boye ba ke likambo yo ceux qui peut totali bien muso mona pe papa na bango pe ana sima likambo yo po papa bango na mama bango baloba na raté papa bango na mama bango baloba na raté et puis papa na bango akomi koyaka et pa ya mama social po baya kolobaka mabe ya mama na bango papa na bango mati na ba réseaux sociaux zo mata na ba live po aloba papa na boebite eske asali eske papa na mutazana sima makambo eske ye mutasali bongo po bana babando kabele babando linga e mingi on ne sait jamais bandeko on ne sait jamais bino bomona ka likambo boye oyeba te musu molili moko peza na kati mususu pe boye papa na bango asali mwa ba gris gris moko bana babeba na mama na bango po ya bénéficier na sima bana on ne sait jamais mais mama na papa babokola bana bango bien te bandaki déjà kokena ngo bien te bande onanga na hotela bino bo tala live oyo en tout cas bogoyoka batu ba lobby et puis bazo mataka pe na ba live pona koloba eza pasi pe mawa mama social asenga ki pardon a réseaux sociaux to ye mama social asengi pardon ye moko yesu na réseaux sociaux po aya ko expliquer batu ke pardon asengi mama na yete asengi de ba mama o balandaka na internet sko yo so senga pardon na ba mama o balandaka na internet e bongo mama na yo o aboti yo so ki kutu mama na yo manke bongo ba mama o balandaka na internet ndi okozala na respect envers bango bandeko eza pasi pe mawa alors na otika bino tolanda live oyo tina suka boyo kapenza ba propos na bango eza vraiment kitoko mingi te alors ndeko koti na chaîne na biso sur eza mbalano ya liboso koti na Irsil Botelo ya TV abonnez-vous commentez likez partagez tolobarabo s'abonner tolobarabo partager pour ba partage na bino yango nde tolingaka donc partagez na Facebook partagez na WhatsApp mais quand partager na messenger nzamba opambola o to partager vraiment partout pour likambo yo e kende bien te nasi likambo écouter ya ba parents ebele écouter ya pe bana ebele alors ndeko nanga partager biso partout partager vraiment partout bandeko nyonso ba koya na vidéo oyo alors tango zo s'abonner ko bosa na te activer biso cloche de notification pour mbalasima so to tie ba analyse oyo yamba yango siko kozala aimer biso vidéo nzamba lola pambola bino tolanda vidéo jusqu'à la fin tukutani mbalasima tolanda aza na ye mutu moko te akodame na table po déjà atika na ye bana mama ye moko abokola bongo lelo ye azolandaka mwa bambongo wana bana bazopia ye akopia aza esu na parole liboso ya bana wana te mama ate aza ndenge nini na kotikalaka mama peu importe lelo ka bayebi kindumba mama na bango tant azosala kindumba wana soi-disant azozwa mbongo wana azotokola bango nango ataza ndumba bango te mbako yebisa mama na bango mama na bango ataza ndumba mpona nini mama na bango azolambela bango bazoboya biloko wana te ke mama tolia biloko te parce que eza biloko moko ozwi yango na mbongo ya kindumba tokolia yango te ou bien mama tokende classe te parce que mbongo oyo eza mbongo ya kindumba mpona nini baboyaka te lelo bakomi ba grande fille nzambe atie bango maboko mama aza esu mama te lelo na likambo nyonso fo ozala na discernement
pose un discernement bango vie ekosa bango te la route tourne vie eza compliqué makasi donc nga na koloba kaka baza bandeko ya basi bazala mayele bayeba ndenge nini bakoki kobongisa likambo na bango na famille na bango oyo nanu mama na bango propre bo bandeko ya bamama na bango bo kote bazokende kobalela wana babokilo na bango basemeki na bango bazoyoka bango makambo tu ezoleka valeur nini bango bakozala nango liboso ya mama wana ata bango babongisi ata entre bango babongisi mama na bana suko bakokende kosengaka mpe molimbisi na bafamille wana tu bango na babelle famille wana tu ke no bolimbisa yaki ka makambo na biso ya famille bamosusu wana mpe na babali te mibali mosusu parfois bakoyaka wana baza respecte na okendanga obali Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La kuna te boko mo perdre libala na valeur babano pia bino na mboka eza esute. Eza esute. Réseau ekosa bisote to kuti yango pe to kotika yango mais famille eza na veine eza makila yango kala linga kina loba merci maman. Allô. Bonjour. Maman Lobate. Loba. Bonjour maman. Bonjour. En fait, nga intervenir kaka na makambo ezo le comme si tozomona parce que de un baza bato to bango moko ba mema ba vina bango na ba réseaux sociaux. So likambo ezalis ya mabe to koloba. Premièrement na ndenge sœur Dora lobaki aba bana moko ba out ba bimaki kana kofinga bato. Ya na première éducation nani. Ya na première éducation ba banda ba éduquer bango ndenge ni ba koleli bongo na kati ya politesse en fait. Ba koli ba bimi ba na ba réseaux sociaux. Là ba monde ke ba komaki bato ba komba star. So mona peut-être tambola mama ezalaki bien te balinga basanga na bango bana ba yepa na mama na bango ba lobi na mama yo kasi mama na so balobaki na ndenga biye ba test mama na ko silika akosilika te aza motali bo matem ba boti bango kutu éducation ni bana ngo ba koyebisa mama bango bana ngo non na sens que non pour na bien na bango non que ne ba ko ba star ne ba bibenga ba star ba yeba sanga ni ba yeba na réseaux sociaux ba star buzoba wana ba ko fait sa mama na bango ba mama tala ne to comme ce que to za boy yo mon yo ngo za boy kobima sukili ke ba sorti directement ba vidéo kili ba makamako loba okiko faire sous ndenge ni te bilamba elate pe na mona pe mamango pe la ta ma bepeti alaka ni ba sengle ba sengle ataka ba sengle ne wana bango fete ya nini naza pour makabisha loba même lobby za mama na saka la marque de fiction bana nayi bana batiki mama musika en fait batiki mama musika ba landela sous mama la bango te maman va pas la plus vie dans les réseaux sociaux surtout tout le monde a des réseaux sociaux. Or c'est pas ça, maman za maman. Beaucoup de femmes même maman na bino boye na maman na bino maman ndenge nini to maman biso le to ko la mbela bala même bango ba maman alaka ki pe mi belle na bango maman tout africain za la bango biso tout za bango to ba maman so roboti mona na yo bali mona ke yo mona zo ki pe to comme kana mobile atala ka ba kam to mona na réseaux sociaux ndeka biso to tala ba maman ba tala ka bango bongo toujours quand on est comme ça quand on est quand on a pas passo ya le kina bana nae amona ka to tala tanga kala lo kwa tanga le lote mama obo tazo za basemi wana zo za semi na baba na pas pour le moi fuku no mo fufu pas moi donc so ka kindumba banga ba mama ba parents différents ba papa différents mais la kindumba nae anda ko zinga toujours bomba bango libumu wana papa moko est-ce que tu comprends donc azala kindumba te kindumba peut-être so na sens nini te papa londa anda ko sundola bango
moi c'est moi qui toi qui jeune moi mutu mako pepe ngamo la coulisse kuna somme moi bien somme moi pese moi $10 moi $20 ay na ona ndaba lebe no fufu ngana ma asale kindumba azape ka gentile lo azane na azape kosa nzote zana azape ce qui est maman sociale a dit que maman m'a bien nati na bana kindumba mama tayo mo kusu ba maman africain yo poli 45 vraiment maman abote ki avant alobi ba mama na ngai ndenge ye mama sociale ba dit que maman na ndo tinda sala kindumba ya yo koli biso to bala basi o mama mama na bundala bino yo po ko mo so kolbe monene o so ke pa mo bala peso mo mbo le sama na o na kindumba ala o sala so ngi fona sa kindumba po la kindumba soki mama social kindumba takine kaka ndumba mama atiko ko makambo wana j'étais dit makambo wana et ça même pas où ninge bezo sabula mama na bango mama wana fait bazo comprendre mama na mtamemi likambo na réseaux sociaux ba duka ba audio mama na disco ba koti yango koto alake mo ani mabete par rapport ba audio mama na mwana zo finga mama mwana zo finga mama tina nzoki na ye moi si voilà mama so la kanda siko le mwana alba la mama na alba mama alba mama na niko yo matangomba mama ba yo po balis yo po za oza ko kola obali ken matango mala ba prière na yo moko mama na lobaki mabete abi après lobi na yeke na okobota timboto ko mona ko comprendre parce que mala zo yoka mama na alobi mabete la fibe ko finga mama ba tsanzoto ya tsanzoto mala bango Jenny c'est normal ye opesi susu moko alobi o aza na posa kita ba mususu ba ma ngai botsanga na loba pona matekala na lobi boye boyoka ye mama social akende ko finga mama na sex po mama na ya fingi ye na lobi bana za na age moko na mama na akutu mukola mama na ina ne na mama bana mama na ngana ko boya ngana libala na ngana mobali na ngana mobali olanda nga mama zoboya bikela banda o chatembe mobali na mama okoso mais totikala ko finga mama biso te mama so landa so banzeta ne bisio yaya ne bisio mukolo elekata ba 15 ans près mobali wana boya ngata komi na mbongo na kanisa mama na biso na sama bele mama ko boye loko bobo mona ngole lobi su mama zo mona lobi po nzamba tshaba ba pouvoir mona nzoto mais mama so na koti na live za live elle so na mata muteme suki nga mwana ko finga mama biso tu miteme suki biso azambanda na ete aza camarade na etoke ko finga mama ti sexe ya se o kindoki oyo azo benga mama Viki yende mutu aza yango mwana wana azangi misama bete un jour opesa nga raison bokanisa ofinga mama na olibolo na ye ya solo wana ale mokili mpe bakekondane mama ata mama naza na kuisekindumba etalibala te mwana okosimbela mama fimbu te ata asali kindumba eza ya ye mutu afungola bakola bibisa ye na mokili no le contraire comment ya kozwa aloba ke soki mama aza mabe pesa ye conseil mais koyi kofinga ete meme na privé kofinga ye te ofinga mama sexe na yo ofinga mama zoba o nyonso ya fingi mama na ekozongelaka ye merci nalingi naloba nani GG ndenge mama sociale azoloba mama na ye alobi bien tisanga pardon ngape na génération moko nga naza génération moko nakoloba na génération moko na mama Maria peut-être situation mama Maria et commissaire mukolo au comprendre ce qu'on tient ngai na mama Maria au connaît sa grande sœur nanga musika et pourtant on a le même génération maman na bino na place et le ko nga na koloba na oloba en tant que tontine ya ba Maria na koloba en tant que tontine ya ba Maria c'est que je peux dire aussi na yoki maman sociale à lobby bolanda bien à lobby maman na ya lobby aboko na libala na nyokwama nani à lobby maman sociale à lobby pona nini mama zela ki abota biso bana 10 pona na longwaka libala te mama sociale oza mwana mwasi zela kobota bana misato siko biso toko ozo souffrir to mona seko kotika bana na yo na mbanda bokola yo beaucoup de mamans nous là toza basi nyuso toza awa to à moins 7 personnes moi si mon côté oza pesa maman na amour maternel atika bana na ye abota omoni mibali ba changer ka face peut-être mon ban a changé face elle s'est retrouvée à comme na bana 4 atali azo salate et puis à l'époque
à l'époque basi babandaka kosala te na biso ngai makambo koteka ya kosala commerce et bandika il y a pas longtemps, il y a je crois 19 ans passés, mais quand là, les hommes azaki mobile dictateur, il faut tu restes là, la femme tu prépares, tu restes là, banyokola basala yonin osakurube ozolela otali bano lobi nzambe na ngai bano oyo nakotika bango na okende bango nakotika bango bakonyokwama tika na supporter et faire que supporter zemi mususu ekoti zemi mususu ya koloba ya solo que maman il fallait ka boma libara tika ya solo toi tu es la fille aînée, tu peux dire ça à ta mère même si ma Vicky azana ba défaut azana nyonso azana tu sais pourquoi elle réagit comme ça ana cadre à colère oyebi soko boti bana basi tu te dis maman na biso maman on il fallait jouir na banda kuna bango to mona muke mama bimelio yo mokuto mama bimelio bango ba yebi biso to perda mama na nga kufa j'avais quel âge, j'avais 9 ans si le lona retaka nazana baleki ya mama na ngai na leki ya mama na ngai o abokola ngai na ebisi yo mobile na nga koma koloba yango mama bino o yaka mikonyo so ngabi yata même si c'est jala likolo ambetu na nga aya lala na zwaka lokola ma mère na zwaka orenga na pesa mama na nga nyokoma pona biso o souffrance ya jeté ya nyokoma mama na biso lelo nzamba pambola biso matika biso 3 métis aujourd'hui nous tous 3 toi bien tolobaka et ça to vente Marie-Josée il fallait maman zala il fallait maman vivre boye mais to comment kozwa bozui na biso to pesa leki ya maman abokola biso vous comprendre ba omoni hein oyo ba sali maman na bango je vous jure bakobota et ko tourner les bango et puis biso ba mama tozana bana nous to pasaka ngana na fina ngaka moko na film nga moko na ebisaka na lobi ngana coach na numéro 1 yoko yoka conseil libanda te yo il faut yoko tuna ngai so na lobi c'est bon nenge mama na bango alingi mibali na bango mama na bango asi amoni loin era moni loin je vous jure tozana bino awa c'est que je pleure maman Vicky aza toza ba génération moko eza moyen na kobota moni soko boti ba nebele hein okokoma mukolo avant tu vois biso to boti te belé te to mona ni ba jeune par rapport na et puis na mona situation maman la citation d'abord c'est que vous en êtes l'autre côté mais boy no ko boma bana ozonyo ko mana bango papa na bango alobi azalaka diamantifère imaginez baluba diamantifère na mbongo moi ça za eloko pamba devant les baluba vous même boza boye même pas le temps même ya ko vendre ensemble na moi si na tout le temps na kata ba voyage voilà maman vanda ateka abokola moko peut-être afikisie motema maman elle dit ah naki manatika bano yo maman na talibana wana alobi na nyoko makaka c'est tout à fait tous maman ne peut pas jamais insulter sa maman même maman na même ata ba maman ba kolisinga ba komisanga motema na suka mais na vanda ka kimia maman ngana za mulai na za 1m80 maman o abokola ngai a mukuse penza makasi mais jamais na côté manga na supporta ka bango na salisa ka bango jamais na côté le mera ina loba boni boyeko non je peux pas dire ça ngape na mwana nga mwasi j'ai pleuré et maman se sala lobi maman il fallait ka et puis nandimite ke maman ba mama et moko lobi nani ke ma papa na bango atikeli maman na bango lopango il fallait ka boma libala maman vivre bien yo akoki kosenga mama pardon te asengi ba mama misusu na kati ya réseau mama maintenant maman amemi 9 mois kosenga pardon Maman Maria nenga lobi na zandumba non alobi na sens boye alobi yango ki azandumba non j'ai compris alobi na sens que même ceux qui kindumba na donc c'est que bana ba finga ka mama na bango azaji tu peux pas na za boye na ebisa bino bandeko na nga beaucoup na page na nga botala comment moi je m'habille sexy, je m'habille très bien, je vais être bien. Elle aussi peut-être azwa ki yango na libala na yete babali e mwana muke. Mais non, bana ba komi na moi. Elle a envie d'attraper aider maman la
C'est normal. Bébé. Il est jeune. À côté de l'ibala na âge à 15 ans. Bazui jeunesse na nyonso, virginité na nyonso. Et na fallait pas prendre sa maman na bango camarade. Le monde si évolué. Maman chérie, monde si évolué. Maquillage ezali, babiyema biso ba patricia to lata na ba 92. Na ba est-ce que côté tout le mélanger pour ba micro. Hein, ils ont mélangé ma son. Bon baby salai, bon ba bien mais bon baby salai. Ezaguna ye moi vraiment akoloba ke mama il fallait kenda tika biso ya solo wana yo ngako kola yo sakana na mbanda bokola yo tuna batu bazana les choses yo ka mama bino akenda combien de femmes ici balela maman il fallait supporter ngana femme mariée période moko ça n'allait pas na bima na kenda na tika bana nga misato mama place na kenda nga sala veste na zonga mbangu pona nini na tali bana nga ba métis Nathalie na kolisa maman na zongi la bana. Aujourd'hui je suis avec mes enfants. Lelo na moi na moi si. Bonjour. Lelo boye. Tu sais maman cause omoni biso ba maman na biso. Ba koko miso motema na suka. Comment na mbongo za nini maman? Mbongo c'est quoi? Mbongo c'est quoi? L'argent c'est quoi? Tout le monde a battu belé ba na mbongo. Battu oyo nanani États-Unis, quartier Bobimbezi qui ba millionnaire. Du coup, elle s'est retrouvée pauvre. Bon, c'est quoi? Quand la maman pleure, banana, ceux qui maman zotang sa main na miso, te loko zate. Tozana bino kakawa. En tout cas, na lingi bino mingi ba ma chérie, nzamba pambola bino. Merci Maria. Amen. Ok, bonjour. Bonjour. Vraiment pour nanga avi nanga ezaki. Maman oyo na baluba babalaka na âge ya 15 ans 14 à 15 ans baproposaka déjà mwasi mobile na oza obligatoire il faut ondima mobile baproposer yo siko coutume na bango pe ezalaka vrai makasi génération ya kala na génération oyo biso tokomo vivre eza différent génération oyo tokomi na ba TikTok tokomi na ba Facebook tokomi trop na internet makambo moko ya bien ekomi siko mama atali bana na ye oyo aboti na bo jeunesse asali vite asali vite siko abokoli bango na bo jeunesse normalement bana fallait pas comprendre idée ya mama na bango idée neza nini biso be to bali mais tozaki na ba mama ensemble to yebi ba mama de ba mener biso à vidir na pense vraiment que okanga mama na nzoto bokunda mais hotel be non aza mama ozongi sima ozomona na maman bazo meno vivre ozo sentir que ça ne va pas mais to titi ozo comprendre mais ce que bango ti na niveau nga na regretter ki ba bimisi makambo na bango en famille internet demande Fanny ma social kofinga maman na bango mais impossible ata maman aza mabe ate okangi maman na yo na kati hotel ate okangi leki no na kati hotel na mwasi me na niveau wana te na baza vraiment na vrai matalana oh ba vraiment matalana ba mibale yana leki baza nango papa na bango lelo bazo seplan papa na bango papa mi ma 9 mois te papa ko kende na 9 mois te maman papa mi ma 9 mois te maman nem ta mi makamona 9 mois na akoza na réserve pour maudire bana na yata na réserve na femme na nyoka libala maman na boti te ozo comprendre na boti te mais elle a kota na toilette elle a kenda kolela pour na ko concevoir ezali kamwanga na nzambe mais siko yo koti na ndako libala bato zo compter ba jour basali yo coutumier bazo compter faut luko bota sika na ko luko so mi pepe so ko kota so ba problème na kata ndako na yo na mobala ngo pas comprendre te moi ça c'est impoli na niveau bo mobala ngazo mona te ozo finga mama ebimi soutien internet so ba bien ke na limbisi na nga mama te na seri mama so pardon te na seri ba mama mususu pardon mais sauf mama nanga yo ozandoki ma sosé yenu mta ndoki bolimbisa nga vraiment bato bafinga no ngai te mais ma sosé azandoki no bana yo aza pena ndoki neti nga pena azandoki ndoki po ezalaka te quel que soit berrer wana quel que soit ba condition aza mama na yo aosa kinduma faut protéger ye mama ye ngano to ko ba camarade faut to solola ngana o très bien mama ni les autres déranger yo na papa le ko bozala société zata na relation moko mama malembe ozo conseiller mama no malembe ngana ngo atana bina niveau ki nango ambiance ezali $1000 na journée moko
bopesa mabino $1000 na journée moko akemela ka masanga te nanzimi te wana eza matalana nanzimi te mama patisa baninga bamatala bango baloba na bango manga bapesi nga kole ya kolobeza nango ebele me bapesa nka kanda na posa na kota nde na famille na bango mpona ke kopapole ota bambata nzambe apesa sagesse akocomprendre valeur ya mama na bango après mama na bango nzambe asimba motema na ye amikitisa aprépare avenir ya bana oyo batikali ata bango bakomi lokola neti bango bakomi bariche mais baza bariche te basomaka bilamba $100 biso mpe tosomaka bilamba $100 na $100 ekoremplace loyo mama te baoyo bakufela bayebi valeur ya bato bakufela nzambe apambola bango mama nzambe moto ya monene. Bonjour. Ngapi na ina intervenir na makambo ezoleka awa na kota ikala mina bina zila na bamama baloba po toloba moko moko. Merci. Nge yango wana donc ngai naloba boyi omoni mwana surtout ya mwasi soki azotelema liboso ya mama na ye mpona koloba mpe komanke respect donc mwana wana kozwa malédiction pardon vi na ye mobimba nzambe asunga ye mpona nga abota bana nzambe apesi mpe bana oyo basi basala yango nde akomona pasi oyo mama wana azomona bango baza na esengo lelo baza na baparent nous tolelaka chaque jour na bawese tozolela na badouche tozolela na banzela tolelaka tolelaka ntango nyonso eso nazomona bana bazofinga baparent non nga naza mwana moko ya mwasi ya mama na nga mama na biso abokoli biso na pasi na papa na biso tosufra totanga baklasa pasi oyo ezaki bandako oyo mama ke wenze papa bimaki bozozela baparent baya na pokwa mpo bolamba parfois tolali baolamusa biso mpo tolia me tokoli tosimba 10 francs baparent bakei ozomona douleur oyo totika nango biso bana douleur wana tolelaka esika nyonso tolelaka me nazomona bana bazotelema liboso ya mama ozomona maloba mama sociale azobimisa nayebi te mobali wana fo ase prépare na mwasi oyo abali apeseli mbongo po wana eza lokola bombe moko oyo azobala po mwana mwasi oyo azofinga deja mama oyo ya ye nayebi te respect kopesa ngo susu nani na mokili oyo respect kopesa ngo susu nani na mokili oyo donc mpona ye mutu donc non donc nga ntango nazotala balive ezosalama nazotala baaudio mama sociale azosala epai ya mama aboti ye j'ai très mal bananga na bandotala balive oyo natangisaka ma ya miso bino moto boza na baparent bino moto boza na bamama boza na bamama biso tozoluka bamama na lelo tosimba 10 fois bafanda balia me bakei tonyokwami baparent basali makasi mpo batangisa biso tozala oyo toza lelo me nzambe asali biso grâce tobotami 5-4 garçon fille nga moko 10 frères omonana me baparent bakei papa na nga utokende 2 ans yango mama na nga balada kei inane yango me bino boza na baparent bozosala bango boyi surtout mama zemi eza mpasi nga na boti ngai ebandela zemi ti suka mona ozokokolia te tozomona basi mingi bazokende kobota mona akufi me yo mama wana bombi yo 9 mois mobimba abimisi yo nde yango lelo ozofuta ye kanisa ata 9 mois nani amoni yango te nzambe asunga ye abota bana ya basi nga na kosambela mama sociale azwaka bana ya basi azwa ya mobali te
mpe bana na ye bakosali oyo azosala mama na bango akomona douleur nango ndenge ezali. Merci mama yango na zeli na posa merci beaucoup nani susu aloba olive toloba. Bonjour à tous. Ngai maman. Bonjour. Napesa moi avis na moke parce que na pas trop na batterie belé. Oyebi eloko ma social asali. Nayebi te tolongolaki fanatique ya Maria toti yango à côté. Parce que si on a kolinga bato na TikTok on a mon amélioration eza Maria. Mais les camo ma social asali vraiment le même batterie dans un téléphone et bébé parce que le n'a tellement fâché na ba live. Et surtout à toi bana mabe. Toi na ba maman parfaite. Maman tout au moto toi avant dit ah bête ça mabako à ça l'échange de paroles na maman. Mais quoi arriver ti na niveau ya kokota na réseaux sociaux. Au finga maman na yo on esenga demande na bato mitumi bale wana osenga na komatiso mabe. Ngana omeka mezo si. Lobano ya komata en public au finga maman na on a évité na réseaux sociaux bokatola mi olimpo longola milimo mabe. Na été sur la réseau sociaux longola milimo mabe. Maman va changer qui était yaya. Yanga ucho discuter na maman nanga 4 jours après na sala accident chez Vina gauche et demi. Kaka même maman on a kanga ki ennemi. Même maman wana ya bandola nanga na l'hôpital. Même maman wana bandi ko sokolanga ko tia maboko na njota biso basi ko bimisa ba salité. Même maman wana na ndako na ko tambola te ye moka vananga jusqu'à présent azo nyonga asara il faut donc ça makolo normal. Mais maman na yo moko. Ezata likambo eleki en privé oui bato alobi wangami. Mais yo ko finga maman non en public. Ma vika kindoki mena mikonga kuna kindoka ma vika saliti lo bamba ko maman sociale. Kindoki na bonduma na ye wana motesali lelo bamba ko ma oto yebi Maria Tumba. Atika ko bwaka bango te so lelo ya biki ma vika nduma masaki nduma pona boko la bango. Tovana ndaka mabala to yebi ki bandaka mabala eboma makamibele. Lelo moto moso mwana ndaka liba me mobala na prendre so moi ça na te mazo supporter ka pona bana. Ausa makamsu na mopandika ka pona bana ne bazala bien maboyo bimana libala. A moi si mabete mama. Maman ni na ko bota lelo Monica alaki bien. Oui bango babali. Mazo sentir kaza susu na affection te na avantage te likola bana. So bango basala ki la part des choses. Kasima vika a fâché envers bango. Basa la part des choses te. Maman ba bongisaka. Lelo aso Maria koma ko améliorer. C'est parce que aizo yo qui c'est loko. Dès ya yo ko améliorer njoto. Ya yo que ça peut améliorer maman zabe monter na miso bateau. A changer que maman te. Comment cela ma sousa sali vraiment ezali kamalpe. Na ko bana miso bateau. Au finga Jeannette. Lelo ya confirmé que Jeannette a ça la porno. Sarah to la bimi Sarah likambo ya Jeannette a que Jeannette a bimaka na mobala Rebecca. Et le kaka na internet a. Mais ma société motamataka le baka le putachi. Lelo ya yo confirmé na public que Sarah to la bimaki na Jeannette a bimaki na mobala Rebecca. Pourquoi qu'on fait ça? Au finga lek non ma bena miso abato ki asala ka porno que azaboye moto to yana bato miso babota ba bateka bien kana kata famille na bango moko. Oui, ezana bato miso babota na famille bien ba yako kuta ba famille moko basela bango tout. Basoma ba mapango, bastanga ba l'école milai, bato loko biso ba oyo, te ba mibali mikie. Donc aujourd'hui maman moki ozo penser na maman parce que maman bundaka te. Ya te ko bimisa en public. Moto to a défendre pour na famille na ye. So ki meya lokwa maman ko sacrifier pour moi, lokwa moi na pas ko sacrifier pour na parent. Bato tout ozo défendre la sociale. Bon en tout cas bon l'oreille qui fanatique botika par asali mabe. Mais ninga manquer maman a boti a bimisi 9 mois, ça veut dire manquer maman na bino tout. A manquer maman na bino tout. Parce que mon temps même 9 mois bangi ta yo Samsung public même pas kani on na ndako na ndeka Samsung maman bocha Samsung ça fait maman pas kani ya lokwa pas kani pe lobi na tonga même ata lelo le bité un jour tant ko so nani abana yo mo poli au fait maman non na réseaux sociaux pour le banane yango ko rappeler yango awana na c'est affection ya ko bane ezate mais un jour pas kani ko rappeler yango belle famille na ye pe bazo kotele lelo do ba ko rappeler yango. Biso dans les réseaux sociaux ah ouais même à le bon si téléphone le beaucoup kota ba ko rappeler yango le karma existe
biso tobotana mibali tokabwana na mibali tobimala mibali ya kala tokabwana na bango totikala kokabwana mama te bachange ke mama te bachange ke leke obotine makila te bachange ke mwana te maviki ata asali mabe mais bino na moni malive mosu eleki o maviki alakeli ye mabe maviki alakeli te bolanda bie bavoye so eleki alobi na ye be yo mpango wana oke libala no okobdela obota alakeli mabe te alakeli mabe te uti koloba likambo uti alakeli mabe conseil na mama atika ne koloba afuka makaka atia kaka mabondeli na ye eloko te Angelica yo na kuna lobia Angelica lobi ke maviki te moto ayakaki na maviki te moto ayakaki na ma socio moto asalaki video abwaki mimbwakila fale Janet ayaka ma socio moto abandaki mimbwakila na réseaux sociaux fale Janet ayaka ya vraiment likambo asalisa mabe afingisi bamama même ndenge avandi wana lelo soka ba matano yo baka motema bo mama comme César a continue opambola mais ndenge ya fingika mama ne wana eza base ya chute na ye ndenge ezokita eza chute eza commencement chute na ye parce que maman on a ndenge avandela oui akolimbisa mais tokolimbisa lelo mitema te ya affection eza su mingi ndenge eza kite mama ya base ya chute ma sociale mobala ko changer lelo pas kanya balié toi à peine peut-être so 2 ans so 3 ans ya relation à bandi maintenant te basali 10 ans après 10 ans wana likambo ya lobi ke soka supporter takie d'accord toye bango soki a supporter 20 ans na pas kani toi ka les réseaux sociaux amabeka baliwa kitsana nga mama avina nga kikawa mama na mata na mata kala bonjour la famille bonjour ouais peut-être Zambalo la azwa contrôle makambo yo parce que makambo eleka mokili ekomi kobangisa na komona makambo tozoyoka na réseaux sociaux ouais tokozokondane mama sociale lelo nga na oloba eloko eleki nzambe eza te mama sociale soko okomi na niveau osempa eza yo te luka se repentir luka balola akota na vi na yo omona mama na bino senga bolimisi naza na posa ya kokende gauche à droite te ya kokende koluka mama sociale asalaki nini mpe mama vika asalaki nini mpo nga na comprendre na mati na live na mataka live te na yo kaka nazwi toli na fandi kimia mais soki na mati ezosala nga mpasi na motema yaya soki otali nano mama viki alors naoloba soki otali mama viki omoni mama sociale okomona mama sociale kitoko mama viki apesa yo mwana ne ya liboso ya yambo ya bu jeunesse ne ya makasi na ye yoza lokola première force na ye yaya tala ba mama na biso africaine ndenge bayoka pasi aundima ateka ata pondu o parfois yo teka te ateka ata makala o parfois yo teka te obolia obokoma oboza lelo eza mama kozala na 2000 francs bana baolia mais papa soza na 2000 francs bana bakolia te abeta moto aokima andino bota bino 10 na papa moko elo elazana ba papa moko tabino sine bokokana na sepela na lobara sa moni maman na kumisa nzambe opesa vie eza facile te obi pasi amona po abota bino bozala obozali lelo ladi et mon papa so traumatisé quelque part mais azaka kawana po bino bozala bien po lelo babenga bino bandokite po lelo babenga bino te bano ba miyibi ba fazer andima ko fanda to ebite passe ni maman amona po bino bokoma lelo boza lelo menga ne ba maman africaine presque la plupart surtout na RDC ba maman ba souffrir mingi mais koyoka kokoma na point oyo insulter maman na yo en tout cas te ndeko nanga leki nanga en tout cas te ya nanga ndeko nanga na osenga yo kitisa motema nzamba lola molimo mo centre ekota akutu moto akopesa ta conseil te ye moko conscience neza te ke mama bafingaka te asali mabe ekota motu oyaka na réseau kinga mama oyo kasali makolo po yo bima kasi akangaki makolo asali mabe my Aurélie asali mabe yango nga nazopesa conseil non naopesa conseil taki bala na nzambe Aurélie nazopesa ye conseil po tozoloba biso nyonso tozoloba na biso mais moto aza vraiment
oyo aza na posa yoka makambo oyo oyo asali mabe eza mama sociale. Aurélie. Mama sociale, oui maman. Non, Biboué. Bonjour, bonjour. Bonjour, Yaya. Bonjour. Non, Biboué. Comment mama sociale a une erreur ma casse parce que ça Yaya. Et ya liboso muto machine, muto machine. Ata na soin na yo za Yaya. Je ne peux pas ce temps parce que ça Yaya. Ça a raison de parce que naza ligue. Tant mama sociale boule le boy. Boule que ça pas ta moi conseil n'a pas père maman. Même n'a pas parlé qui n'a bango wana. Quand tu as le problème social, c'est faut que ça peut conseiller. Tant que maman peut, à ce personne qui bon maman. Maman social peut jouer qui passe qui est donc maman au cause à la team tout ça maman. Les qui n'a pas ça n'a pas bah yaya puis bah na sima. Si nanyo longoli poti na miso to kolongola poti na miso baleki. Yemoko yaya zanani très mal élevé à reconseiller des. Oui, on a zolo ba. Yaya. Oh yaya. To so ki to soni lo wana, on peut ça pas le moi exemple. To soni nga na ya na leki. So o nga na ko zonso ba ngona ka nga na zempoli. Okete o ya yo lobi ba o mona ngote ba o peso les parce que ça yaya. Yon ton to no. Photo lexé banda na mama et qui tina maso tina leki na baba zo conseil ba ngoni onso. Eza poti na ngai te. Yo zo senga de matenga na o matu ezo simba te. Ola yaya. Non, oui, maman, là, faut tu peux ça conseil, faut tu peux ça bon conseil maman peut faire un conseil na part na. Ça peut les belle baba tu to maman basta. Mais tout le monde a maman ka biso maman koko bande ko na ngali boti. Maman Aurélie. Nanga nazwaki parole na tiki nanu. Donc naza kote ikalame na yo kaibino. Na sisite na sisi oloba te na banda oloba non na bandaki babandana ko condamner mukolo te babandana na mwana parce que ezali kama mama na bana na bandaki nano epa ya ndeko na biso bongo pa mama elo na opesa ka conseil pa mama taza na kanda maloba nzamba pesa ba mama pouvoir tala so bombi mwana 9 mois na libumo akokoka papa na bango akokozwa karaté mais karaté plus mwana zakeza ya mama parce que tala ka mutu afandi no na libumo yango mona ba msusu mama azana ba souci tanga bota miso pe mutu na ba yokana te tanga bima olinga pe mutu na te mais mama ebisa elote mama oui mama azana erreur mama atanke mama biso to loba loba na biso mais mama na biso côté azolela na motema to ebite mama saka facile a olimbisa tala ka pesto supporter ba caprice ya mibalo ko to ebite awutine so na mboka nini même okuta ni me ozo supporter ba buzo ba nyoso zo bomba pour pas moi na olimbisi te yango tozo banana na mama sto banana na mama so parce que bible lobi moi na oya mikiti si mwana azana botos aumela longtemps na mokili mwana oya banga kababoti na ye aumela longtemps mais mwana banga baboti te eza likama totana likama ngo monde so beta sete na ndeko na biso nga nazo respecter ye nakoko finga ete malgré berera sali nakoko finga te parce que éducation to zwango te mais problème na biso eza nini même biso to olanda ba mama bandeko basi to olanda esa biso pasi mais tant que mo sana nzambe tant que ndeko bomo na kana miso bomoto te botala ngo pe na miso musika ke ba mvutime ezali ya ndenge bazomata na bango bongo bazomata to mona bango na réseaux sociaux bele ba sepela te omoni te tanga comme sujet na bango na panza na réseaux sociaux mais baye bango na ndenga bien na esengo po bazongisa kimia nzamba pambola bango mais ba oba osala ngo ke te ba sepela po na shit na bango eza péché tant yozo comprendre mabe ya moninga buka bondela pe pona ye ke nzamba lolo mage décision ya zwaki mwana na komikitisa te mais ngana na ndima nzambo to ndimela to koma na mois de mars tele fasenga bolimbisi ndenge abandaki yango na réseaux sociaux ko panda ngo na réseaux sociaux ya eza pasi mutu moko takosepela na oyo nani asali mama social asali to mama asali mingi tokómaka na bapoint moko telema mama oloba neti baorudu biso nga abotama lipasa nga nasali mama na biso bepona koma oyo naza lelo donc kobela kolamuka lobi temanaki pembe bamiso mwana esika koma na ye lobi ezeki mingi nga bona pa ndoninga bitinda te ezalaki nga
so batini nga mama biso lobi bato wa bengo moko eloko bamone la passe vraiment en tout cas te tande basala ko taxi nga ba bilamba chèque ba or bani nyonso ozomona ba mama ba sacrifice metango to comme ça bango na suka ba koma ka ko loba pe comme na réseaux sociaux est-ce que na ça quand ba moni mama vika ya tiango na réseaux sociaux mais bato ko ba zakon les murs on les oreilles les loba na réseaux sociaux ba koma luka mona eloko boye nango mais biso to beta 7000 to senga mawa nzambe likola libota oyo nzamba sunga mama social po azonga na siete na ye a comprendre aza mama asenga bolimbisi ata biso to olimbisi te nzamba olimbisa soki akeka avoué kaka boye pa mama vraiment na motema nimba nzamba olimbisa mais mama social oyo sali en tout cas te prochainement osala ngo te ndeko na nga na se plano makasi talaka omoni mama abino moni yo obota di bana mama na azaka ndengo wana na mboka nini na Congo na vi nini mais azaka bongo aza mama moko félicité mama moko ya ko meme ya vraiment longonia aza mama moko en tout cas te moto za soto faninga lo bango na tali sima na tali boso bi ba mama baza ba mama boti 4 5 yo mona moko kaka mibale mozo ba mais ndeni tokoli pe tozabo ezangolo nzambe na ba mama biso mama lobi pe mingi otikela ba mininga pe baloba. Ok, au revoir, merci beaucoup na parole maman. Petit sanga maman. Nani aloba Fanny na kita na mai. Non, bochana loba na kita. Loba kasi maman. Oui, on doit na ko loba. Ba tu mingi ba ko na ka mama social. Ma viki ezana tamo abakoma ki omono mona meni masanga na kit omona mama na lali. Kaka na TikTok ya batu bazoya kofinga bana na yo bazaka ka boy tra mama na bino. Donc le musupe donc epesa ka son. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.